Mandera balobaka nzala mbula zo mesala bongo na bilia mokolo moko donc tellement nzala papa fait lequel makasi on apesi biso cadeau ya bord oyo donc côté toza espace benga bongo baya de Luanda de vous a confirmé ba ko sabinoté oh ni te za confirmé faire go le mois de septembre toza awa na baya de Luanda espace to awa et vous allez comme mais la première fois ministère congolais beta awa ba ministère américain to ba beta ba 50 ça ba beta ba récurrence ba beta pour mboke sebi tozali awa binomo bomona toza na Bahia de Luanda et siga le padre Ferrego la Jésus de Nuance abeta concert en septembre donc ça veut aussi ça malaria et si ça malaria donc eleki mburgi yelo wana succès na mboka yango mushopi lo ba makola ba sentimate tala no espace au stade de Martyrs oh stade de Martyrs eleki ngo 80 000 places avec 120 000 places. Ah, vous avez à peu près combien de personnes, combien de bateaux au côté à côté? Ah, vous avez 40 000. Et ça met sa fierté. Mais c'est normal pour faire rigoler déjà à ça grand. À ça déjà grand. Autobet à Genève. Dans le côté de Abatou. Et ça, ma belle Zara Nini. T'as niveau. Ah, ma belle. Ah, ouais. Et ça, Nini. Ça, que place Moronde concerne le bêta mandaté. Donc concert n'a ne bêta maté donc pour faire il y a bata mangala quoi pour bah événement miné les pays ya bangolais et ça ma cacao ya bataka moi primoro na c batu ba côtier belé mingi ko des aya ofele pour tala espace on des donc et ça pena vaste pena tout monde na ngamu kuna batu msuba zwa basé ba bloko na bango na sima be batu basé ba bloko na bango donc et ça place moko pe et ko ça la faire pena hein et rememe moi na niveau moko boy message na ngezara ke na bengisi ba golwa nyonso ya Luanda donc bino mo bomoni espace auto ça l'événement na biso boya place nyonso za la na ba nyonso donc na bengisi bino boya vraiment vous allez vraiment dessus pour m'amuser qui tout ça là vraiment na habité vraiment oh vous allez nini boy comme on a mujopi qui na mboki munyo ça dans Angola on ça dans Luanda billet au bacha prix bacha ça primo abordable mutu nyonso ça la capacité au foot ngo yoka sango espace nazo bisayo awa batu ba yoka sango awa batu bayoka sango na ibisi bino ke no batu ba ressentir non idée pene ça qui ba moi fermeture moi muke ba kanga po batu ba koto po ça yo biga doit d'entrer ça yo felete ndenge to komi awa espace oyo na Bahia de Luanda ozo annoncer batu ke Ferrego la azo yangola bel et bien confirmé et ça awa na Bahia na septembre bana Luanda bana Angola bana partout dans le monde rendez-vous zara na Bahia de Luanda bomoni bon binga concert ah batamangala babeta concert ate naneka mabete ba congolais ne babanga te ba congolais ne babanga te ba kotono to yete kotono de ville ba karaka batu frère qu'on peut devoir mujopi ne makambo babi batu bazo sala makambo batu bazo sepela mujopi babi bana Luanda rendez-vous de GP Sami là to sepela je non peut to zala boye mujopi to te kama toujours là, toujours c'est toujours bien musique à Jésus de Nuance. Rendez-vous déjà n'est pas manqué. Babi mois de septembre, Gaulois tous là, yingili misuga. Congolais nyonso, Bangolais nyonso, Malien nyonso baza en Angola. Tokutana na Bahia de Luanda. En septembre, avec mon job Angelis Fond Eventus, Tokutana wa makamboza. donc papa vers oya bongo na espace oya tondi sango ndengara message ko tondi ça donc Martyrs des aye bongo 80 000 places ya commission tina 140 000 places donc espace dans ya longa sopé 25 000 places ya pamba donc Ferrego la oya bongo pas c'est plus ça banda message ko c'est plus ça maintenant d'abord na papa Hervé moko Jésus de Nuance bon ba Gaulois tout ya monde entier appelle no mbote espace to za na Bahia de Luanda mamozala na septembre donc Gaulois tout siko za obiso to la motiver septembre ndeka to beta stade ya Moi beto beta Moi premier musicien congolais au sala bon monika ndé ça na stade de Martyrs Moi après Rick Ross a fait rigola na bato mangala après Rick Ross fait rigola donc na habité jour ngo ça mabe quoi na habité David Wembe masolo balabala ingénieur bravo Outmaora donc to la même moral ngana ye donc lelo to sabongo na Bahia de Luanda donc na marginal na lo bata bongo par rapport ya bana Luanda ba o bayebi donc to sabongo na Bahia de Luanda to sabongo na marginal pourquoi David Wembe masolo balabala ingénieur bravo
tokomi awa batutu baza na posa bayeba mais ngamo no yebisa bino te kande to tambola bene Genève bravo bino ne fo boyeba le pourquoi ba journaliste lelo tokomi awa donc tokutana bandeko baono so bazolia na ebite le pourquoi bazolia bandeko bon appétit à todos bon appétit à todos oh bazolia nini we Comme on a un mujopi. komo nango mujobi Eleki na mboki. eleki na mbo Ya. Sola balabala. donc les abos ici ça malaria esisaka malaria donc eleki ya mburgi eloko wana succès na mboka yango mujopi par rapport tozana bandeko tozwa ba expression na bango toyeba le pourquoi bango nyonso basangani awa rani stress qu'est-ce qui se passe et là on est selling que bo sangana bino nyonso po boya awa bolia mushopi ezali pourquoi Mujopi. Bon, mingi aloba eza te mpo mboka eseyebi tozali awa bino mo bomona toza na bahia de Luanda esika le padre Ferregola Jésus de Nuance abeta concert awa na septembre donc mabe eza na boye ndenge tokomi awa espace oyo na baina de Luanda ozoko annoncer bato ke Ferregola azoyangola bel et bien confirmé eza awa na bahia na septembre bana Luanda bana Ngola bana partout dans le monde rendez-vous ezaka awa na bahia de Luanda bomoni bon batamangala babetaka concert a te aza premier musicien congolais au sala bon omoni ka nde ezaka na stade de martyrs te moi après Rick Ross ya Ferregola na bato mangala après Rick Ross se Ferregola donc nayebi te jour yango eza mabe quoi nayebi te mingi oloba eza te donc eza mabe donc bana Luanda bazala sûr et certain bakongolais nyonso bangolais nyonso bamalien nyonso baza awa na Ngola tokutana awa na bahia de Luanda na septembre avec Mujop Angelis Fond Eventus tokutana awa makambo eza makambo bendeza kambo bendeza na yebisa bino makambo eza ezala di jamais vu donc tosala eloko moko donc nayebi te quoi spectacle après avoir kobeta Adidas Arena après avoir kobeta à Genève Arena Ferregola aza koya na Luanda akobeta na Bahia de Luanda abeta na Bahia de Luanda bino mo bomona déjà structure ndeza donc eza eloko moko eza moi quand nde tosala na stade des martyrs quoi bino mo boyebi nde ezalaka nde tosala na stade des martyrs donc 10 heures déjà tofungoli ba porte 14 heures 15 heures concert ebandi déjà Glodisenga topusana jeza na ndenge nini mujopi nde nanu mujopi nde makambo babi bato bazosala makambo bato bazosepela mujopi babi bana Luanda rendez-vous de GP Sami omene toza kosepela tozolia tozosepela journal mpe tozala boye mujopi totekama tozolia tozosepela tozobina musique ya Jésus de Nuance rendez-vous déjà n'est pas manqué babi mois de septembre Gaulois tozala yingili misuga mois de septembre tozala avec papa Hervé na Bahia mon espace il y a plus de 25 000 places Bagola faut retourner en 3 fois na la sire certain na ebiki na bokasi ya mujopi match est bien fort bana Luanda rendez-vous est confirmé bako sabinoté oh ni teza confirmé faire goal au mois de septembre toza awa na Bahia de Luanda espace toi et vous allez comme mais la première fois mi c'est congolais beta awa ba mi c'est américain to ba beta ra ba 50 ça ba beta ba Rick Ross ba beta cette fois ce qu'on fait goal là Moutaro presté c'est la première fois mi c'est congolais père na bisayo après Adidas Arena après Genève après Café Couleur après Bakini ba double Tata Raphaël toya siko awa vraiment na Luanda bana Luanda nazonga bino kala mingi te nazana confrère na ngai Fabrice na ebité Fabrice bonne mon frère bonne santé obungi bana to banda kozela yo ta niveau siko Fabrice omona ngonde monde espace oyo ba concert ebeta makapenza te batu non congolais moko te na beta concert non bata babala muta beta concert awa ezalaka festival muta beta ngo ezalaka lokwa kanza ezalaka ba festival ya ba non ba 5 ans passé ezalaka pona bata jazz sikoyo Ferregola au beta awa na Bahia de Luanda yo moni ondeni vraiment eloko wana comme ça batu fort
Mais le là, t'es problème, t'es. Y'a pas de négociation. Ouais, vraiment, on a vu que. À Robeta. Ouais, ouais. T'as l'air double arena ou Betty. T'as un festival à Autobeta. Ouais. T'as ma casse maintenant artiste. Ah, biso bagolo, tu as un pepele. Tu as un pepele, tu as vu que Koto. Tu as eu Kassango. Espacio, quand Tu as eu Kassango. Donc, awa bato bakoyoka sango na yebisi bino ke no bato bakosentir non idée pene ezalaki moi fermeture moi moke bakokangakanga mpo bato bakota mpo eza yobi ka droit d'entrée eza ya ofele te eza te ke no obeta conseil ofele mpo etonda te ya mbongo mais bato bakokota kaka eza pene ya lara nazoyebi biso mbongo mbongo tala omoni awa l'état pesaka bato babetaka ya ofele yo mo otangi eloko kaka abetaka wati ezalaki ya ofele bafestival minene ebeta eza kofele yango soki nalobi boye oui yango nalobi awa omoi le 14 wana eza soki ya mbongo nalobi ke no awa ekozala ya mbongo oko comprendre septembre oyo biso tout toza ya kosepela dana betela bango basete nalobeli bango déjà bagolwa na bagolwa taka lobi toke feti moko boye wana mais faut zwa ndenge osanti mpenga baza na soif na biso ya biso mystique le 14 septembre fait rigole azobeta message nyoko pesa place azolanda sikoyo en tout cas papa Hervé kimia na yo ematisa bango mafuta continuera boye mosala nde leka maloba toloba te so mosalaka tozala na Luanda toza priye totombola felenga likolo makambo yango nde yango oyo espace oyo tomona yango kaka boye papa nanga bonisa te pepelema nyonso mais quand on explique bato bacomprendre na septembre nini awa vraiment po bato ebele bazobanga bato ebele baolekana nga moko tana ndo olekana teli bo naomona suka te mais nakoti na kati yango omona koto oyo namoni koto atake egolwa message na bato tout bazozela biso mpena le 14 na septembre wana vraiment bon mbote nano d'abord na papa Hervé moko jésus de nuance bon bagolois tout ya monde entier apemno mbote espacio tozala na baye ya de Luanda makambo ezala na septembre donc golois tout sikoyo oza oyo biso toza motive septembre nde kaka tobetaki stade ya moi mpe tobeta yango moi tolakisa bango ke tolekaka bango na ebele oyo biso bagolois tolekaka bango mpena na ebele tolakisa bango nde tobetaki dubidas nde tobetaki marti nde tobeta baye ya de Luanda premier artiste congolais et africain obeta na espace après Ricky Ross c'est fait rigola nabi expliquer non na bato azaka na maboku na banini bakozwa batransport ndeni mpo bakoma koto eza juste mpo na biso bato tozalaka mosika na centre ville ya Luanda bata mabor basapu bakamama babenfika juste so okomi kaka na parage ya Mutamba zwa transport otomoyeke facilité okoma Mutamba okoma kaka na parage ya Mutamba tuna kaka baye de Luanda donc juste kaka na boulevard mona maman baye de Luanda balona otanda mawa donc mabe kozala na septembre avec Jésus de nuance on est bazalaka bakota ba imbondel bakozwa na bango transport et permettre bango bakomati São Paulo dès que komi na São Paulo ozimba moko Mutamba eyeba inongo déjà na bangolais na biso ba congolais na biso ba diaspora so tozana Mutamba poto ya toyaka na biso makolo donc ezala ngo kaka mais référence na base na la référence ezaka na Mutamba so comme na Mutamba mbala moko Mutamba ezala ngo kaka 5 minutes kaka 5 minutes donc so ezala Mutamba 5 minutes au communo baïnya est-ce que batie bakaro te ke no mutu amati pe kara futi na eyebna destination ti à place concert yoza non bakar wana ezalaka mpenza te eloba mingi wana ya bato oyo bazalaka bakota bangoma bato batechnocal wana bango soki nde so bazwi ilia elekaka mbala moko boye wana bango bakokita mbala moko bakoti concert mais biso nde se oyo bato oyo bata mayanga bato banini bon biso bato bayango mbala moko tokoti mbala moko bato bayo non expliquer non espace yango ozomona ngo ndeni toloba no kotoana tobetano c'était pour espace na ndenge ya baprofessionnel naloba bongo to ya bato oyo bakompaniaka bamusicien na mboka oyo eza mince affaire te mais eza normal pour faire rigola déjà aza déjà grand
autobeta na Genève dans côté de Abatu eza mabe ezaka nini ta niveau mabe awa ezaka nini ezaka que place moko nde concert no ebeta mandete donc concert nano ebeta mandete donc pour faire ya bata mangala quoi pour ba événement minene pe ya bangolais et ça ma kakao ya bataka moi prix moko na C batu ba kontie belé mingi kuteza ya ofele pour tala espace on des donc eza pena vaste pena to mona na ngamu kuna batu musu bazwaka basai ba biloko na bango na sima be batu basai ba biloko na bango donc eza place moko pe eko sala faire pena et rememe moi na niveau moko boye donc rememe moi na niveau moko boye donc erozala facile erozala sengo pona bandeko par rapport au cas ya ba promotion ndenge bato ba osala ba promotion donc batu ba rozana bango pena l'aise pour ba koma awa eza facile pena comme bonjour bang eza nango te toyebi koto déjà non eza basha oyo biso tolobaka donc eza déjà sidadi na ngambu wana déjà bato baobanga mpe telefone mpo yo filme na ngambu wana déjà président de la République azalaka wana donc kaka na ngambu wana kaka donc eza place moko bajete mais na ndenge mabe te bakongolais nde babanga te bakongolais nde babanga te kotono toya te koto na ville bakaraka bato le fait de voir pardon devoir aussi ici c'est gaulois ne te bete etc ici c'est gaulois tokosala na bango kaka boye pour annoncer que Kalaté déjà dans 2 semaines billet banda otekama bandeko bazana posa ya billet o balinga basomba vent bazana ma facilité prix ezala na moi c'est est-ce que batie da ba prix ya ba billet non Kalaté dans 2 semaines déjà to l'enseignant sur ba point de vente ba vente musupe to sala ba kota na terrain tout consort donc bato ba mi sombe la billet avant bazana ma réduction par rapport à bato ba somba les mêmes jours donc on a conseillé bandeko tout ba gaulois nyonso ba gaulois tout ya mboka donc conseil na ngeza ke ba somba déjà ba billet avant pour jour za teke no benda lem sou billet ko za 5000 jour ba chango 10000 donc voilà bobino mo boyebi mboka ndeza donc pour profiter pour makamba kitoko pe ya malonga ya bien ça faire rigoler les padres Jésus de Nias na habité quoi talaka stade de Martyr faire betango dada alega ko na mikolo bon espace c'est l'hôtel tika no makambo oloba na toloba mpona basentiment te tala no espace na stade de Martyr stade de Martyr eleki yango 80 000 places avec 120 000 places ça à peu près combien personnes combien de bateaux bakokota kota ba 40 000 mais ok arène non c'est comme ça c'est pas ferry pour eux c'est ouais ça y va gradin et les gars mais awa tu dois inviter ba nyonso ba ya ba ozala décider telle place la place moya parce que ça va tapoa faire rigolo et comme Mathieu le sous est-ce que ba billet nde ba otekela za pena cher makasi to ndenge yo za na base on senti que no ba billet oza non normal pour la mutunyo surtout ay ko tala faire rigolo ya munyo ça dans Angola on ça dans Luanda billet au ba cha prix ba cha ça primo abordable mutunyo ça dans la capacité au foot ngo ça ngo cherté ça prix normal. Yeah. Merci beaucoup toujours tozo continuer en tant que Gaulois ba Gaulois na ba Gaulois ça Zolanda message no ko pesa ba bon message na ngezaka ke na bengisi ba Gaulois nyonso ba Gaulois nyonso ya Luanda donc bino mo bomoni espace auto ça l'événement na biso boya place nyonso za la kana ba nyonso donc na bengisi bino boya vraiment bozala vraiment de suite pour ma musique qui toko ça vraiment na habiter quoi attaque Gaulois n'est-ce pas vous assure que non et retourne dans l'ango ouais retourne dans vraiment ndera balobaka nzala mbula zo mais cela bon na bilia mokolo moko donc tellement ça la pas faire les makasi on va pesi biso cadeau ya bord oyo donc côté doza espace bien ngo bongo ba ya de Luanda ba mona lo ba mutako ba makambo ça la bongo la skoni bunza pour passer déjà na makambo donc pas perdre vers oya bongo na espace oyo tondisa ngo ndera message ko tondisa donc Martyr des aye bongo 80 000 places ya comme sorti na 140 000 places donc espace donc ya longa sopé 25 000 places ya pamba donc faire rigolo oya bongo pas c'est plus ça banda message ko c'est plus ça espace ndenge za bongo ba américain ba message ko beta awa so bongo ba Nicki Minaj ba Ricky Ross donc premier qu'on leur beta bongo ça bongo faire rigolo les partenaires déverger qui Adidas Arena n'est pas déverger baro donc marambo ça bon le bela pina mingi était donc to yara to sepela n'a pas pervers faire rigolo la musique ne musique awa nde na ba de Luanda place onde makambo ko sala
place so bon moninga na zotambola boye naza pena très à l'aise nayebi ki awa nde makambo kozala botano place yango botano place yango vraiment merci na bino tout bozo continuer tozala na bino kaka boye David Wembe tozala na bango kaka boye merci.